Nini? Autotune. Ils ont basé surtout pour na ba faux chanter. Autotune fallait pour parler. Fallait azolobela. Ils ont basé pour na ba faux chanter. Bato ba yebi ko yemba te. Bato ba yebi ko yemba te. O baza mwana ba problème. Azo koma na ba gamme te. Bango nde singa basela ngo. Nde akosalela autotune. Mais mutu ayemba ka déjà bien. Akoma na ba note. Azana ba cote vocale élevée. Na mona placité akosalela autotune. Yene ba utile fait. Pour moi, ils sont un peu moins clairs, un peu moins. Il y a comme déjà. Oui. Effet. Différence yangoana. Effet na autotune. Donc, muto ayebi ko yemba te, de batelier autotune. Muto ayebi ko yemba batelier ka moi be fait pour les ala lengi. Fabriquer yango. Mais c'est ça le problème en fait chez pas baleki na biso ba warrior. C'est ça le problème. Baleki na biso ba warrior. Ba warrior. Si. Baleki ya bagoloa. Baleki ya bagoloa. C'est ça le problème parce que omoni baleki nde bazalaka na ba agitation. Na bana basi. Mobali azaka agité te. Obi? L'artiste est Fally. Numéro 1. International. Ya Congo mobimba. Francophonie. Et ça l'a mis na Congo. Fally aye. Ba meki autotune et simtetia sali playback. Mais faire aye. A sali live. On comprend le côté okende. Autotune no ezo bomisa ba makambo. Et puis azo pesa explication ngo bien te. Nani? Fally. Pourquoi? Ozo ya ko pesa explication oza agité. Ako ko expliquer autotune. Abimisa lié siko image ndenge autotune rôle nango. Ya zolo bazo kenda zo pesa explication bazo expliquer siko. Obi? Fally. Na live na ye. L'artiste le plus populaire, numéro 1, international. Ngana mona place cité Gims. Abimisi CD. Aye koloba na batu na tikali na 200 et quelques 2000 et quelques CD pour nazwa disque moko boy. Mais comment Fally yoza numéro 1? Yozo ka déjà ba trophée ba frima ba nini. Ta la place lokute kangi au sali live pour loba na batu ba CD tikali 2500 soki bo silisi yango nazui disque d'or. Siko na mutu o soka bimisika ke loko 2 à 3 jours a rafé ba trophée. To sendeni faire oyemba otambola faire oyemba bo Fally na sala ngote bimiselanga image oyemba pa otambola bimiselanga image omonde basali faire tezela makamsupo lobaka omoni ndenge basali faire nzembo na yeti bimisela biso nzembo bafala ta mede version originale nango na version siko oyo azoyemba na concert ndenge azokota. Tu vas sentir différence ya mai na mafuta. Faire azoyemba otambola. Faire azotambola pendabo. Azokota siko na nzembo a pasi. Oza na exercice belé regarde. Fallait otambola pe boye te azoyemba. Ta image ya martyr. Na pe na image moko na opesa yo balancer omona Fally ndenge azoyemba. Nzembo na ye sala pe succès. Oyoka ndenge azoyemba. Soki kutu badanga. Dario Dasu badanga. Basala comédie mais bazo yemba direct. C'est quoi autotune ezala? Bon ni bo comparer sou badanga na Fally. Tu peux exemple. Oya linga loba. Bolungo bani siko badanga basala live bien ko lega Fally. Mais siko ya lobi ni. Tu ozongo que non l'artiste a ozala humilié. Po na maloba na yende zokanga ye. Alobi musicien moko te. Soka loba ki na génération na bango. Tu vas te comprendre. Tant alobi musicien moko c'est-à-dire englober tout. Yango maika muna tout ni kaka lobi. Rochero ti akufi. Ti akufa. Ayema na autotune. Est na Congo ana banani yo ko mona ba ko sela autotune. Po lemsu ba ko kaka ko komate na ba ko sela autotune eza Fally. Ezali qui encore waze quoi? On sela autotune. Parce que omoni wayem do tanga ba ko ba ko sela autotune. Na tangela yo. Numéro 1 na bango c'est Fally. Numéro 1 banani. Numéro 1 ya banani. Ya bato ba sela autotune c'est Fally. Parce que yé muto ayela biso ngo. Bazongisa ba image. Pour faire ko beta eka film na koyemba na chant. Trop fêté. Faire a beta eka film na koyemba. Yo lobi nga na yembi. Yo lobi nga na yembi. Siko bato ba comprendre nani yaza TikToker, nani yaza YouTuber, nani yaza chanteur. On a Fally na faire. Fally na faire go.
Toye bana za musicien. Toye parce que musicien, nani aza jalelo. Na mon terme on déjà bien jalelo. Grâce bon il y a mon verre à moi, c'est les manzumbi drapeau blanc. Donc drapeau blanc penda faut kota na masola balabala photo te de misango penda na nenga balabala vesele kota masola balabala et ko sala bien donc tout ça na espace ya VIP na ye donc ba o balingaka confort boya kaya awa boko zala penda de cité. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à venir, Bolingaraming. Donc, on est sur www.delogitv, David Wembe, Masolo, Balabala, comme Dabené, Nem Sarabino. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un cas David Wembe, la Sarabino, Ango. Na bete la Rabino, Masolo, Nengenini. Et c'est pas ça vraiment. Na Mboka, Oyo. Donc, merci beaucoup, Nabatutu. Oyo, Batalaka, Masolo, Balabala, j'aime, ko commenter, Nengo partage. Ba émission balabala et salaka biso penda bolamu ebele donc lelo bayambinga epai ya boss Seleman Zombi drapeau blanc ye penda bazalaka bongo na boss Mute Bachila Mwina soki ba boss bazalaka mais Mute Bachila Mwina aza super boss aza mona différence na ba boss wa bino boyebi donc bomisa na penda pona boss Mute Bachila Mwina makamba bien ekosala manandenga balabala grâce bongo ya mon verre à moi c'est les manzumbi drapeau blanc donc drapeau blanc penda faut kota na masola balabala photo te de misango penda na ndenga balabala vesele kota masola balabala ekosala bien donc tout ça na espace ya VIP na ye donc ba o balingaka confort boya kaya awa boko zala penda de cité donc merci beaucoup na batutu oyo bakomena kinga batutu o balobaki nanga David Wembe sala boye to salara ndenge bino bolingaka donc elona balabala to za bongo na Axel Kitoko avec Axel Kitoko Gaulois donc yaza penda papa Popi ya ba mère na ba père. Et avec lui, on va essayer de parler à long et à large. Masolo, il y a Autotune. Autotune, ils ont créé problème dans le niveau moro boye. Nanga moro pe nazaro comprendre était. Fallait pour pas aye koloba oyaye. Maïka monanga aye koloba oyaye. Bato balabala aussi ba loba selon bango. Donc tout ça obligé. Tout cela na Axel a expliqué biso selon ye entertainment na ye eza ndenge nini. Mon frère, bon après-midi. Bon après-midi, David Wembe, Masolo à Balabala. Bonne santé. Par la grâce de Dieu, ça va. Balabala. Il faut supporter la vérité. Oui, oui. Faire rigoler depuis la bande musique, toujours vérité. Alors, nous aussi, nous accompagnons dans le cadre de marketing, promotion. Nous sommes là pour dire seulement la vérité. Rien que la vérité. Faire rigoler la banda musique, banda carrière, allo bakaka vérité. Rien que la vérité. On a le seul artiste parce qu'il y a d'autres musiciens pour la vérité. Mais parmi les artistes oyo, place il y a A à l'obara A, place il y a B à l'obara B. Bon, nandenga balabala, nandenga mabete. Soki olobi faire ego la banda carrière na lobaka vérité. Bongo fallait poupa. Bon. Nazara penza mieux placé à lobi la fali. Parce que na casquette soko ya minga lelo eza image. Ya le padre faire ego la. Na bato ba la biso ba yebi que non l'artiste fali depuis a bandi carrière 2006 à 2026 20 ans mais na lokuta. Fallait poupa. Abandi na 2006. Tilelo 20 ans. Yo benyango toujours na lokuta na musique na plus tricherie. Fallait trichaka. Mais bien sûr. Au moins musique. So ozo construire yango na mensonge. Yemoko ayela biso slogan moko ya koloba kosa leka. Alors musique so ozo kosa mais yeba que soki kangiyo ezaka soni, eza humiliation. Eza humiliation. To vananga na yo pona olobela mingi fali te. Fali oyo ba warrior ba supporter na ye. Ba yela biso Fali c'est un artiste qui est numéro 1. Fali aza meilleur, Fali aza au top. Voire même bakina plus loin ya kolobakino Fali à l'équipe Gims. Alors kanga siko lokuta ya Fali kamoko na live yo salaka récemment.
l'artiste qui est le plus populaire, qui est riche, qui se prétend être numéro 1 face à Gims, mais oko senga na ba warrior ba somba ba CD po ozwa disque d'or. To sendeni Obi Fally na live na ye. L'artiste le plus populaire, numéro 1 international, ngana mona place cité Gims abimisi CD ayeko loba na batu na tikali na 200 et quelques 2000 et quelques CD pour nazwa disque moko boy. Mais comment Fally yoza numéro 1 yozo ka déjà ba trophée ba frima ba nini ta la place lokuté kangi au sali live pour loba na batu ba CD tikali 2500 ce qui bo silisi yango nazui disque d'or. Si ko na mutu o soka bimisika ke loko 2 à 3 jours a fait ba trophée. Tout ça ndeni. Pourquoi ma beza wapi soki Fally abondeli ba wario na ye ba fano ya ye ba somba kobondela ba somba ba CD na ye ma beza wapi kobondela c'est pas mauvais oui. Mais boye la bisoté na place o bokomisaka Fally parce que mutu aza numéro 1 aza populaire a koki ko yate na émission ko senga na bango ba somba ye non. Toi tu es des warriors baza ebele baza partout na page na yo ozana ba millions d'abonnés tout tika okosako tout tambolaka na vérité na musique c'est très important. Faire amoniaka batu te po ba lobela ye non faire azo construire carrière na ina vérité ba vie o ya salaka c'est normal. Autant de nombre d'abonnés au bazana ba page na eza ya vrai eza ya robot na ndenga zo rapé ba trophée c'est normal. Faire azo ba trophée faire azo ba trophée ma solo trophée to betela ngote faire azo kanini azo ba trophée faire azana ba trophée o eleki ba trophée o to komona eza belle voix faire ana ba trophée o eleki ba trophée o ba ko pesa yo o eza belle voix yangwana e ya ba trophée belle voix à faire ils ont englobé ba trophée tout ya l'artiste oyo tangi Fally po Fally ozana ba trophée belé ko le kaferi ba pesi yo ba trophée yango po ça ranini musique non alors mais comment si ko yo zui trophée ya musique mais pour reproduire yango si ko na ba live comme problème ba yembela ko mais tant on va pesi yo trophée ozo mérité mais si ko défendre si ko trophée o yo zui et commis problème. Soro lobby au manquer ba tout du respect. Or c'est la vérité. Na pesi mbote na les boss, c'est les manzombi. Drapeau blanc. Drapeau blanc. Ba lobby les représentants valables. Y a papa Hervé Ferregola. Triple brassard. Respect. C'est les manzombi. Obi ke komona na eza ngolu eza grâce. Merci à vous aussi David et Wembe na bien on émission na yo. C'est grâce à vous ndé na moni les boss, c'est les manzombi. Nazaka reconnaissant. Merci beaucoup. Tokene na lisolo oyo eza un peu moins chaud na niveau ya actualité lisolo ya autotune très bien Fally azongi lisusu pour expliquer biso eloko yango selon yo on a la différence entre effet na autotune to autotune yango eza effet to effet yango eza autotune to ozo comprendre ngono effet eza différent na autotune eza correcteur. Oyo, ils ont corrigé Moutou, ils ont combattu na ba note. Ils ont beaucoup plus pour na ba faux chanteur. Nini? Autotune. Ils ont basé surtout pour na ba faux chanteur. Autotune au faire Fally pour parler. Au Fally azolobela. Ils ont basé pour na ba faux chanteur. Bato ba yebi ko yemba te. Bato ba yebi ko yemba te. O baza mwana ba problème. Azo koma na ba gamme te. Bango nde singa basela ngo. Nde akosalela autotune mais mutu ayembaka déjà bien akomaka na ba note azana ba cote vocale élevée na mona placité akosalela autotune yene ba utile effet yé ba utile pour moi ils est un peu moins clair c'est un peu moins yes koma déjà ba utile effet différence yango wana effet na autotune mutu ayebi koyemba te nde bateli autotune mutu ayebi koyemba bateli ka mwa befe po ezala mwa elenge fabriquer yango mais bato bakota batanga makambo bakomiti ezosunga bato oyo bazoyeba koyemba te bazokoma te
alors loko neti ngai bo naza musicien chanteur te naza journaliste soki na bina kota studio na kokoma te na ba notes na ba gamme oyo ba faire ba yembelaka alors nini ko sala il faut lokelanga correcteur moko ko corriger vo na ngati et comme singa siko na ba gamme comme singa na note ndes na Congo wana ba nani yo ko mona ba ko sela autotune po lemsu ba ko kaka ko koma te ba to ba ko sala autotune eza fali ezali qui encore waze quoi on sait la autotune parce que omoni wayem dotanga ba komba ba to ba ko sala autotune na tangela yo numéro 1 na bango c'est fali numéro 1 banani numéro 1 ya banani ya bato ba sala autotune c'est fali parce que ye muto ayela biso ngo bazongisa ba image et pas na ti lokole na eli bino eloko moko boye autotune zana ba séquence parce que toi vandi mato kaka ba okamo oh ni yango autotune pour ba yebité toi tu penses musicien loko la Ferry musicien loko la Kofi Wera Jibe pour citer que c'est là na autant d'années ba sali na musique ceux qui ajoute moko salami na musique bango ba yebate tous aba réaliste. Parce qu'il fallait cause un numéro 1 te o découvrir autotune non. Pour eloko tout ce que salami na salami ajout na musique o mutu atanga maza musicien a koyeba. Pour ceux qui a yebite même tenga ke na okota studio ba proposer yango. Ba otalisa yango. Eza boye. Ozo beta tolo, ozo beta poitrine na makambo eza ya soni. Fallait pas. Mais bien sûr. Adobeta tolo. Ozo beta tolo. Na autotune. Na makambo ya autotune. Ça dit mutu ya sala autotune. Siko avocat na ye se fali. Bato bolanda bisoti. Pour comment expliquer? Oza yo moko na Congo oyo ko sala défense et sécurité ya makambo na yo qui est autotune. Nani yo so moni musicien ya lekine émission pour na azala pour fali. Nani? Ata moko. Azata. Yé moko na live apesi exemple ya Maika Muna. Ça dit ba Maika Muna mutu ba ko yé ba ngonde ba ko expliquer ba pour ba comprendre autotune nango bien. Dieu a fait grâce ba luki pesi ko Maika Muna. Apesi biso siko éclairage. Siko nani azobi ma ridicule. Na place au se terre. Non, ozo continuer toujours comme ça la sortie médiatique, ozo la humilier, ozo la salut. Fallait pas. Mais bien sûr. Na place à se terre. Mais ya lobini. Ya komi ko na place au se terre. Robina lobi via komi ko loba trop. O samba trop, o samba na banani. Ba français ba lobi, celui qui s'explique s'acquise. Trop d'explications oza ko s'acquiser. Même beza wapi fallait amoni ke bo comprendre autotune te mwana aye ko expliquer bino susu ba congolais surtout bino ba wario ba surtout bino ba gaulois pardon bino ba gaulois bo mona organise autotune pa na bino ezelo moko ya pamba mais Maika Muna lobi Maika Muna za arranger na pamba te il faut qu'on se le dise aza maestro ba Maika Muna na ba travailler na fali droit chemin tout ça la ba blague te a maestro ce qui les lob biso toza fier et na papa na biso c'est parce que Maika Muna ye moko alobi musicien d'abord il faut osana autotune ya yo moko bon fallait un autotune ya moko te ya isa ya machine mais c'est la machine pour comment muto ozo la défense olobi na biso musicien moko te nenga yembaka na studio to na ndako na ye soka ye na concert et batie nous ko image ya Ferry tant otali boye moko olobi bakoti singa 2-0 na lukasu na créer olingo zonga so na explication mususu tout ça la neti ndeni kokoti sabatu nyoso tout na buzoba na ba bêtise Maika Muna lobi avant autotune bato banda ko yemba te OZRT à l'époque na RTNC OZRT série wana ba osala ba concert live autotune ezate soki kutu badanga Dario Dasu badanga basala comédie mais bazo yemba direct c'est quoi autotune ezala
Boni bo comparer sous badanga na Fali. Fali. Tu peux exemple. Oya linga loba. Bolongo bani ko badanga basala live bien ko lega Fali. Mais siko ya lobi ni tu ozongo na kino l'artiste a ozala humilié. Po na maloba na yende zokanga ye. Alobi musicien moko te. Soka loba ki na génération na bango. Tu vas te comprendre. Tant alobi musicien moko c'est-à-dire englober tout. Yango maika muna tout ni kaka lobi. Rochero ti akufi. Ti akufa ayema na autotune. Soki ba lamusaka ba wei bakene ba lamusa siko rochero ba yebisa a koyemba na autotune. Donc eza réponse ya ko répondre idiotie ya marketable. Et ya ba idiotie. Okoto sur marketable na mambo. Mais mutu azo la défense ya Fali. OK plus loin ya koloba voir même na Kofi ya ça la autotune. Kofi papa ya Fali orchestre na yeki quartier latin donc yo lingi ko ya ko apprendre biso que no Kofi ya ça la autotune. Donc biso pe to douter na eyembeli ya Rochero. To douter nango. Donc comme si ba to confondre ça effet na micro autotune. Na ça autotune na voix. C'est ça le problème en fait chez pas baleki na biso ba warrior. C'est ça le problème. Baleki na biso ba warrior. Ba warrior. Si. Baleki ya bagoloa. Baleki ya bagoloa. C'est ça le problème parce que omoni baleki nde bazaka na ba agitation. Na bana basi. Mobali azaka agité te. Mobali azaka agité te. Agitation ezaka pona bana basi. Siko tala sikoyo l'artiste Fali tozaka fier na ye 20 ans de carrière ezan tsakate ça dit azo tenir mais atika mensonge atika tricherie fait la musique Fali azonga Fali à droit chemin et ça l'est bien wana nesko to comparer tout ça la face na ferry na droit chemin leloté ndengeni musicalement dans son pour faire à kobeta eka fimbu na koyemba na chant trop fêté faire à beta eka fimbu na koyemba yo lobinga na yembi siko batu ba comprendre nani aza tiktoker nani aza youtuber nani aza chanteur wana Fali na faire ko toyeba na aza musicien nani aza musicien nani aza jalelo na mon terme monde eza bien jalelo yo za musicien neti ngai bo naza chroniqueur David chroniqueur mais ngai yo lela sa musala ngala posaka ba question ngala komba nga koyemba mais to ko yo za chanteur to za journaliste tala sikoyo Mark Tabu ozo manquer Kofi Olomide du respect lelo po Fali azala Fali il faut azala redevable et pas Kofi Olomide. Oui. Sur tous les plans, attaque Kofi à Rosale Mabé. Mais Fali, il faut être toujours redevable et pas Kofi. Tant que on a moutumoro yé a fingi Kofi, il faut tout le monde penser que nos Fali ou nos bimos sali sorti médiatique, c'est-à-dire au s'impliquer pour na respecter un mouké à Kofi. Ni tété Kofi ne fallait dans la musique té. Parce que akena test na maison mais pas été poigné. Akena maison mais bazwa été mais Kofi tellement zaki na amour apesa ou apesa qui est pas Fali mais lelo na âge à Kofi azo mérité ba respect à la personne ya Fali. Kofi n'est pas parfait azana ba défaut aza pe mabe pas za mutu mais siko eko senga na Fali il faut azwa le devant ya ko défendre Pepe wana oyo ki na 70 ans d'âge. Bato bossa la comparaison ya Fali na Kofi. Alors bami tout na siko ce qui Fali a commis na 70 ans. A osala makambo Kofi azo sala. Fali papa. Fali. So ka commis na 70 ans. Na 70 ans. A osala makambo Kofi azo sala makambo oyo Kofi azo sala de génération à génération ba olobela Fali. Tozongi sa siko yo Kofi na âge ya Fali. Makambo Kofi a sala na âge ya Fali. Est-ce que Fali a sali yango? Fallait saluer ebele koleka Kofi hein asali loté hein asali loté Kofi azo rêver na ndinga mabete na ndinga balabala na ndinga balabala glissant Kofi azo regretter regretter quand il est là bête à Stade de France
Non, fallait que beta mo liboso na ye. Ngana lobi kaka o na yebi na balabala. To sala ba ventir te. To moni ba image Kofi ti lelo. Omoni Kofi ana bandembo o eleki Stade de France, s'il vous plaît. Okoki ko beta Stade de France, mais to lo basikoyo contenu na qualité. Fallait azangi contenu, fallait azangi qualité. Fallait azana quantité et non qualité. Ana quantité et non qualité. Les Warriors baza ba supporter oyo ata ba mona leader na bango akene na shit ba otikaye. Déjà mutuye moko oya koloba na biso suni en décembre le 14 février. Déjà place mabe banda. Mutu moko suni en décembre le 14 février. Mais so ezala ki feri. Ne tongo midi poko. Yebisa ngai na âge ya Fally o azana ngo lelo na âge ya carrière tozongisa Kofi à l'époque. Mais est-ce que Fally azana bandembo lokola aspirine? Pourtant moi linga bon manquer Kofi de respect, mais na bandembo na bino na album na bino kitara Kofi, maloba ya Kofi, style ya Kofi. Mais papa ngoye wana boko finga. Non. Non, Kofi il a pris l'âge. A comme il a âge moko boye, oh, sur la sali erreur, tu vas comprendre facilement. Pour déjà moutou azana 70 ans d'âge. On va tenir rigueur pam maté. On a encore besoin de Kofi. Yebisanga yoso ke na nous biso tous ba grâce ya kotambola OK Bénin, OK Cameroun, OK Côte d'Ivoire. Ozo kita ba otuna ozaka na mboka ya ba Kofi Olomide. Ba koma pe kotuna mboka Fally pour na yokate. Mais ba koma kotuna. Ngai na yokate. Pour être vrai na yokate. Mboka Fally popa. Te na yokate. Ah eh. Na yokate. Na yokate. To primer amour. Et loko ngana senga na ba warrior to primer amour. Botika okomisa Fally place o bo komise. Aozala kaka ridicule. Soki boye batu ba ye. Boye batu ba ye. Ozala ridicule. A chaque exemple kasi na maika muna. Lelo siko to suki wa. Donc pona yo autotune ezelo moko oyo Fally ko lobela ngona lobela ngo. Ya ko lobela akosela ngo ki jalelo te. Yikutu ndi faut si la mande. Grand chanteur ko komisa autotune te. To za ba réaliste. To zuka exemple à faire. Faire a yembi regarde-moi. Tango ke na Gabon. Azo kota, azo yemba et regarde-moi. Toi tu penses sinon aussi micro ozo yemba otambola. C'est pas donné à tout le monde. Mais on a vu ça dans Martyr Fally. Azo yemba, nzoto na ngai c'est mon kwanga. Tout le monde. Azo kende tout le monde. Azo kende te yemba. OK wapi. Chante. Faire oyemba otambola. Faire oyemba. Bo Fally na sala na sala ngote. Bimisela nga image. Oyemba pa otambola. Bimisela nga image. Omonde basali faire. Tezela. Makamsupo lobaka. Omoni ndenge basali faire. Nzembo na yeti. Bimisela biso nzembo afala ta mede. Version originale nango. Na version ce oya zo yemba na concert ndenga zo kota. Tu vas sentir différence ya mai na mafuta. Faire azo yemba otambola. Faire azo tambola pendabo. Azo kota ce qu'on a nzembo a passi. Oza des exercices belé regarde. Fallait otambola pe boye te azo yemba. Ka image ya martyr. Na pe na image moko na opesa yo balancer au mona Fally nenga zo yemba. Nzembo na ye sala pe succès. Oyoka nenga zo yemba. Totika osala ba débat. Musique. Nde ba lobaka kwanga tikela bateke. Micro ko loba tikela ba David. Mais ko yemba botikela Ferry. Botikela Ferry. Pour okozwa 100 trophées. Mais soki ngala zui moko elobi ke na ba trophée ngape na zwa trophée. Mais siko na ko yemba. Soki ba lobi ke no bo yo zo no 100 trophées. Mais loko ngape na zui trophée. Biso zo nini to zui kaka ba trophée. Yo zui trophée ngape na zwa trophée. Ate za moko, ate za 2 ans nango 100. Mais siko to longoli siko trophée. Na matière siko ya ko yemba. Oko mona ndenge ba ko beto fimbu de 2006 ti 2026.
Ce qui mutu mususu nda ko sa sous émission té. Na dossier ba trophée, moi entre parenthèses, na ndenga mabete. Naza ko s'excuser et pas batutu oyo ba compagnie Ramasola balabala. Et pas batutu o balingaka émission balabala. Et pas batutu o balingaka Masola balabala. Et pas batu nyonso o balingaka David Ewembe. S'il vous plaît, na sengi bino loko moko na kombo nzambe. Bo voter ngate. Soki bomoni kombo na nga na biblo mo ba tindera batu na ba WhatsApp, s'il vous plaît, ba oyanga, s'il vous plaît, bo voter ngate. Eza buzoba ya buzoba. Donc mingi penda na ba détail té. Mais na lo bakelo mo amuke na zongo plus de 5 fois. Bato ba vota nga ba no votenga bandakala na zongo plus de 5 fois. Mais makambo esala makana kati eza buzoba. Bon, ya touro na se décider na kokota na buzoba anate. Bo voter ngate s'il vous plaît. Bo voter batu mususu bango baza ba trophée bisoto sa musala. Bo limbisa nga benda. Mon frère ko continuer. Pour comprendre Masola wa trophée ne kindara. Ati émission moko to sala nga na betela yo. Ah, bango ba trophée. Ça yo les trophées aussi ça s'achète. Ah, maman ba trophée. Maman ba trophée. Jenana. Otanga te bo voter ngate pardon. To sola na dévoiler l'émission na to soli maman ba trophée oyo na masa na ngai alegria na pesi bambote. Alegria. Et toi de la presse. Bato batie na ba trophée wan batie na bango na ba catégorie. Aza choqué. Mais ceux qui batia qui même David. T'es la seule qui va voter ngate pardon. Bo voter ngate pardon. Bo voter ba tumsu ngate bo voter ngate. Ozo mérité, o démérité. Tu fais ton travail oye ko monana. Muduso ka moni automatiquement à ko voter. Organisation ya bato ana. Te balimbisa. Ngala yebiye le monsieur TKM. Te akutanga kombo te pardon. Te na pona respect ya eloko na ye hein. C'est pas propre en fait. Batumsu basala ngo hein. Batumsu basala ngo batumsu basala. Bonne marche wana eza yango te. Batumsu basala. Yango te. Donc pona ba trophée. Moi makiona les ezalaka. trophées ça s'achète. Makiona. Oui. On va pas lier sa musique. Au bengi pesa club d'abi moko bosani nga na tiena nga boye menga ifona zwango yazo. Ah nga na zwana ngango. Nga na zwana. Suka trophée na nde bo voter na. Asenga mbongo na suka. Voilà. Asenga mbongo na suka. Suko na zana ba niveau na te. Na lobaki yango yo mtosa musano bien boye na suka ngo pesa. Na ko poso mbongo po ani po pesa nga trophée. Na peso mbongo. Zana ba trophée o eleki trophée e a musala. Musala ngai. Voilà. Yango zo mona fere ana ba trophée oza musala na eki. Falinda zana ba trophée ozo mériter musala na ye. Mais kasa ya pe ko défendre ngo ti. Obi? Aya ko défendre ngo. Nani? Fali Popa. Mais aya ko défendre ngo. Ba trophée zoka. Mais il a combien des albums? Aya ko défendre ngo. Aya ko défendre ngo ndeni na mongongo? Mais même tana ba acapella ti. Yo sali live. Ozo bina, ozo senga pa balancer bandembo mususu. Mais on misa ndenge nini? À la po comme on a balé qui na biso ba warrior ba ye fali à l'équipe ferry. Place au ba grand musicien ba vandi ba grand chanteur ba vandi bo bimisi fali. Soki kutu na francophonie na Kinshasa fali ba meki ba mécanisme ya autotune simbite ti a sali playback na muto ya sali live to sa ndeni Obi. L'artiste est Fali. Numéro 1 international. Ya Congo mobimba. Francophonie. Et ça l'a mis na Congo. Fali aye. Ba meki autotune simte tia sali playback. Mais faire aye a sali live. On comprend que tu okende. Autotune no ezo bomisa ba tu makambo. Et puis azo pesa explication ngo bien té. Nani? Fali. Ozo ya ko pesa explication oza agité. Ako ako expliquer autotune. Babimisa lié siko imagine ndenge autotune rôle nango. Yazolo bazo kenda azo pesa explication bazo expliquer siko. Yango té. Oti exemple ya Bouba. Bouba ye a répondre. Ote maika muna ongo ko tsena ba bêtise. Alobi non bolongo na ba bêtise. Aye atalisi bato. Musicien il faut en autotune ya yo moko qui est la belle voix. Donc Fali pour banda za bonga za na autotune ya ye moko te. Mais Fali n'a pas une belle voix.
Na matière ya banzembo, il a des chansons où ils ont un succès. One photos à la claire. Oui. Il a des chansons où ils ont un succès. Mais qu'on défendre sikoyo, banzembo na ye, oh ye a pesa ki biso na ba CD. Et comment un problème? Ceux qui te lobby et comme que nous besoin manquer, fallait du respect. Non. Déjà que ce monde a fait à l'équipe émission manquer fallait. Mais quand la landa interview a fallu na Marius Monga. Batuni babia adversaire na offert. Ah! Ne bon ba kanisaka? Ndinga mabete yo siko ngolobanya. Wana bata ba yokate. Siko selon yo. Fallait adversaire à faire. Fallait. Adversaire à faire. Té. Parce adversaire à faire té. Par rapport à voix. Par rapport à musique. Tu vois la musique. Batuna ki bongo pour la musique. Mais pour moi, on a si quoi faire, aza yaya, ami benga ya mukolo pambate. Quand il passe à la télé, botuni question ya fali, aza na tabouté. Aza na tabouté. Na koyemba na fali mais à condition à supporter ka voix nanga. Oyebi fali mais bien sûr. Abana carrière en 2006, 2026, aza na 20 ans de carrière. Coup de chapeau moi na mai azo baisser les bras. C'est ça qu'on a besoin. Mais ce qu'on y a mis fallu au tournier ma faire abandon luka ikuina montrer abandiko luka nini et soit rabino hein ba ignorance et soit rabino hein et soit biso na ndenge nini bolinga fali atanga komba faire tout olinga nde ba chanteur ba yembi bolinga fali atanga komba faire olinga nde ba yembi po mukolo ka fali akutanga komba faire akubanga hein fali banga mais faire azaka na tabou te akutanga fali faire akebeta couleur café alekisi ba photo ya fali na sima. Pour vous dire, azana crainte na falité. Azana crainte na falité. Et là, comme côté au fali au sala, au faire aux incapabilité au sala, exacté. Et moi pour autotune, pour tous les cadeaux sur autotune. Et moi pour autotune, nous avons encouragé le malité. Fali a tchaki témoin na Maïka Mouna. Maïka Mouna a l'équipe à répondre déjà. Maïka Mouna. Rolobana Fali a continué toujours dans autotune? Non, ils ont ma bête au Sunga. Ils ont plus de 20 ans de carrière. Moi, on a 20 ans d'année. Avant de continuer, sur la bête, conseil, il faut qu'autotune les donc, pour nous, Fali a Salanini. A-t-il autotune? A travaillé. A travaillé dessus. A travaillé. A Fali à droit chemin. Et ils allaient bien. Et non, à l'élo. Merci beaucoup à toi, Diogo Baya, la Peradi. Voilà, mon légué belé. Diogo, on a besoin de Kabouchko. Diogo Baya, la Peradi. Kota Masola, Balabala. Et qu'on sala bien. Donc, Capenok. Tobengana. Pendana, Nenga Balabala. Et qu'on sala bien. Sans oublier, chef Eliok Moissois. Na kata defa wana penda donc soko tali soda au senti penega oui Eliot Moisson. Mais yep quoi ça là Gaulois chef à non defa chez nous les armes Gaulois ou warrior ou spiritasité il y a lobby lingane fait problème était chef Eliok na ba fanatique tout le monde est Gaulois sauf personne oui tout le monde est Gaulois parce que ba fanatique il y a la bonne musique bazala ka ba Gaulois bato basala la bonne musique. Tu es Gaulois. Parce que faire Gaulois défend la musique qui est la rumba. Notre musique, identité. Aux chroniqueurs, aux obligés tout sur la non, actualité. Comment on a single il y a Fali Poupa na René Soso Pembe pour la deuxième fois. Bah c'est le single après si je me trompe pas 3 ans ou 2 ans quelque chose. Et ça lui on est je n'ai pas aimé. Musicalement, ils ont bien. Non, tout solo là. Musicalement, ils ont bien. Oui. Mais en termes de contenu, ne sali échec. Pourquoi dans le sali échec? Tout qui est bien. René n'a fallu pour pas. Dès ça et 7. Dès ça et 7. Et ça la succès. C'est parce que ils ont dit ma belle ici d'abord un. Banzembo belé ambunda et rataka na passe pour être vrai. Nzembo wana o basali deuxième 207. Ils ont raté pourquoi? 1 côté à danse. 2 côté à rythmique. Danse ba raté, rythmique basali copie coller. Pourquoi il faut la René? Tant on a lobana batu que no fali azo diembe la succès à René batu bachaki ngatembi. Obi fali. Tant que loba qui n'avait mission que no fali azo diembe la René Soso. Pour comment expliquer Nzembo ya yote s'il vous plaît. Nzembo ya yote.
bosali collaboration. Mais yo okomi chaque concert, chaque challenge ezaka yango. Ya yo te. Abisa wapi. Mais il faut qu'on base na courage il peut ya ko accepter que leader na biso pe mutu asalaki neti beki na ye. C'était René baboya ki biso. Yango na siko ebimi. Tala siko contenu. Pourquoi ko na biso makambo ba vu. Tout qui na makambo ba vu réel. Pour vie, tu es marmon qui n'a aucun boosté, au côté mon a boosté, c'est normal. Mais la vie réelle, l'artiste est falli. Alors tambola toujours na tricherie. Pourquoi toujours ça la monotonie? So tali barumba ya fali nyonso. Je dis bien barumba nyonso ya fali. Longola ka droit chemin. To ba album o etikali. Tu vas sentir il y a toujours du copie-coller. Fallait une variété. Celle est là qui changement de musique qui n'a eu qu'à 207. Place pour toi on que notre fallu cette fois-ci à qui na biso na horizon mususu. Différemment na faire. Faire ça capable de ça la style tout. Style tout. Déjà qu'on yemba na opéra, style opéra c'est pas donné à tout le monde. Pour ceux qui l'élo pour imposer na fali à ça la style opéra, je ne pense pas qu'il y a qu'on dit mango. C'est important pour na yeah. C'est important. Non oui. Na za na challenge moko bato bakotie la biso. Bazo meka ko ça la style ya opéra. Fali yé pas sali yango. Faire sali Gims pas sali. Bato sko batala. Ezaki na répétition. Azo meka ne tia sala ne tia varier na style opéra. Mais quand on est musicien, on est obligé de faire des styles tout. Mais on est obligé. Pour ceux qui sont musiciens, il y a pays X, à 5 collaboration. Si vous avez un style pour un style, mais mieux vaut ça, na biso ba collaboration, na biso na bato na biso akati. Mais fala ça la collaboration na bato libandati. Et na minute à moni trop face à Nina René. Bon, ce qu'il faut ça la cana René, et ça m'a bêté. Ce que je propulser mon m'a bêté. Mais si qu'il fallait qu'il va travailler d'abord dans nos danses, va travailler rythmique, va travailler style moussous. Donc pour na yo copie coller. Pour na yo yango pesa un échec pour zo bétaté. Bon, zo beta wapi. To tambolinga na yo qui passe beta. Eli, titre le wani. Titre le wani. Ah, oh oui ça. Oui, tu l'as. Ah, tu sais comme lui. Hein. Ils ont bêté. Fali papa. Mais ils ont bêté wapi. Fali. Hein. Numéro 1. Top. Ouais, ça na top. Ils ont bêté ce quoi. Tout en bolinga na ils ont bêté. Tant que bato ba moni même na ba warrior. Ba lobi leader de pays. Au cas de ça c'est dit. Balobi bongo. Balobi bongo ko. Baba ba epsi fali. Si, leader oyo ba oseka biso. Balobi la biso zaka 207. 207. Obenga monotonie. Mais ça monotonie, ça copie coller ça. Bazanga ki idée. Manque d'inspiration. To beta kelo mo be mbangu to leka. Donc kosa leka. Ay. Obenga bongo. Kosa leka. Il y a la vérité. Il y a la vérité. Fallait pas. Ce que l'on a déjà et simba qui bâtit que la on a un temps. Créer artiste mususu. Ce que vous savez, ce qu'on copie coller. Rythme, danse, maramunyoso, il y a des ça et sept. Fallait s'engager créer artiste. Mais quand il faudra créer, il faudra créer. Il y a un monde des kangabango partout. Et kangabango partout. Tout ça la bonne musique. Et non qui jalelo. C'est pas important. C'est pas important. Nous, on a besoin de Fali. Parce que notre leader a un souci à Fali. Ferregola. Bien sûr. J'ai des nuances. Oh, ça un souci à Fali. Alors, on a un souci à Fali. Mais il faut faire Azala pour Fali pour exister. Il faut faire Azala pour Fali exister. Non, il faut Fali Azala pour faire exister. Ce que qui pour Fali Azala pour faire exister, ne Fali qui m'a caractère la tête. Ce que dit que non Fali ne fois Zala. Ne faire exister. Ne tenga tout le monde na wenge, ba sali transfert ya Fali. Mais Kofi a na Fali. Mais a sali transfert ya Ligue des Champions.
Ferry. Ferry aye, bazoyembisa Fally nzembo Ferry. Ba image ça. Quartier la te comme mama, Kofi et Ferry gola et quartier la te à concert. Muta bongo. Na ba pays où ils ont développé, ba artiste local ba Ferry, il faut ba professeur ya musique. Asala inate. Mais tala ba genre ya musique ba pesa biso. Et loko ekote la yo koleka musala na wezate. Yango wana kaka. Yango zo côté la Fally poupa. Mais ezo côté la Fally. Ezo memaye pas ba président, ezo memaye pas ba tebelebele. C'est pas pour une première. Et même ici à niveau ya Stade de France. Ce qui Fally aza ami ya Macron, Ferry pe aza ami ya Sassou, aza ami ya président Guinée, bango tout ba président. Ils ont quoi sikate. Ce qui Ferry asomba mutu ka sika, Fally pe asomba. Ce qui Fally asomba o Ferry pe asomba. Ça dit biloko o mutu ko somba, mutu ko zoa, ba betela ngotolo te. O to ko betela tolo ezake Fally ndenga yembaki. Mutu penza koti concert à lobby. Waouh. Ba to so ba koti concert a Fally ba loba te ke Fally ayembi. Tout le monde a regardé Fally ayembi sa ba fan. Tout le monde a ngoti. Fanatique a koti aye ko tala concert mais yo lo yem mozo yembi sa ye. Pona nini o ko ko yemba te. Mais vu que baza aveuglé, pona papa na bango ba kota terrain wana te. Ba wario. Mais bien sûr. Baza yo yembi sanga penza concert moko penza ya Fally. Banzembo na ye. Ayembi yango penza so ezaka 6 minutes ata 5 minutes. A concentrer na nzembo moko. Ataka concert moko. Exact. Mais siko bato ami tuna ka banzembo oyo Fally ayembaka na ba studio. Ba yembelaka ye to ye moko muto ayembaka. Po nzembo na moko so ekomi na concert ekomi problème, ekomi kokoso. Po nini? Po na nini? Boche défi, mutu moko te nga yembaka na studio, ba mise bino image ya Ferry. Bon, na plateau, bolba ki batie autotune. Bon, siko image o asali ya amour, ils ont na kati ya mutuka. S'il vous plaît, na mutuka batia ki pe kuna effet. Kuna pe autotune yaki. Ridicule. Arsène Koloba nini na batutu baola nona masola balabala. Ngai na koloba na batutu wala masola balabala. To primer art. Fally c'est un artiste et musicien. Oui. Bato ba soutenir le Koloba c'est marque tabou. J'ai du regret. Parce que na ba estime, na ba respect o ba pesa na Seigneur Lay. Ba benga Seigneur Lay. Tabou Lay. Na monité marque tabou akoki ko koma akoki ya ko se rabaisser tina niveau wana. Ozo ya ko manquer Kofi de respect, Kofi o muto sala ke no po Fally azala. Mais boza pona ye, c'est parce que ba pesi bino mbongo moko boye. Boza kaka une obligation ya ko défendre. Mais tant ozo défendre, ozo ye baté que no ozo nuire na carrière na yo ko coûter au lobby. Nati lokola lobango, moi j'ai niqué ma carrière. Pour na ko soutenir biloko moko boye o ezo mona na miso bato kino eza mensonge. Neti eloko e penza maika muna lobby. So ezaki penza ba journaliste ya solo. Na Congo penza sans complexe, sans parti pris. Benge ba tambusango partout. Na moni que c'est marque ta banga kanga mnoko. Po ba lobby na ye bien, Seigneur Leiti akufa. Atika ko saila autotune te. Abana we mamabe. Bon fallait yemba mabe. Mais fallait yemba bien na studio. Mais na live te. Ah. Aza bon musicien. Aza bon. Parce que déjà ko sala ndembo, ceux qui bato ba se pelango bato bazo bina, oza déjà bon. Toko ignorer été. Nana ko yete na ignorer Fally sur 100% non. Aza bon. Pour déjà ko sala ndembo. Ateza nango azoka ko défendre on na ba concert été mais ceux qui deb bato ba se pelaka nango na ba boîte bato bazo bina, aza déjà bon. Vraiment. Mais siko ezalaka bien ndembo na yo, po bato bandima ke ba yembela yo te yo moko, mais il faut défendre nango. Il faut yemba. Donc fallait qu'on défende ba nzembo na été. Mais faire à ta prison, à l'équipe malon que pas Moïse. Ba yeba te ke faire koya. Ce côté ni batia effet. Pour ba pesa e micro. Ayembi. Na landi défenseur moko ya Fally. Pour mon penza ba idiosi basé belé. Tu passes à la télé pour na koloba
faire nenga zawana bozo aka micro ta ya ilusi bo pesa ibo mona ke voix neza ya ngote bazong sa ibino kasi image ya concert ya Adidas Arena faire na Kofi alobi c'est que micro ya faire ezabi o yanga ba triquer azu ya faire ya azu mais tant que faire ayembi Kofi alobi ni nzambe na sengi na o focus si moi na o ki e faire pona nini c'est parce que faire azana il y a d'autres personnes baza ba musicien te ba comme ba musicien par complexe wana banani bazé belé tanga mibale bazé belé tanga mibale poto sisa na hein Fali n'est pas né musicien pour ce que zaki penza botama penza musicien ba tigbi na ye to ngato mona penza na niveau penza o Fali azana ngo au top anga za penza na ba concert acoustique ya yemoko azo beta penza bandembo na ye to moni kenenga yembaki na studio maye nango na live boy asadi abakisi ba technique moko botobi que non c'est gars il est fort donc pour Nabino il faut Fali asala mo acoustique moko boye oyemba bandembo na ye ye azo approcher bango ozo kangama na bango tozo mona ka bango pe na ba concert na ba live tozo mona ti pour ndembo za yo ndenge beta ngo na studio mais soko ye nango na concert bakisa ba technicité moko boye. C'est ça. Fallait qu'on gagne. Bayamba avant abeta barin nae. Asa permission na poto. Asala capella. Mais faire France 24. A capella ya pamba. Na la fille a commis séduit. A capella. A commis séduit. Nzembo ya ye. Azana capacité ya ko yemba yango. Ce qui veut dire que no yemba a yembi. A que notre lamuka qui bien té nazana pour ma voix té yemba. C'est ça aussi qu'on a besoin avec notre artiste qui est Fali. Ngana bando se plana Fali na droit chemin aux ota IDT. Mais lelo soko yambi warrior. Ba titre droit chemin. Azana du mal ya kokanga. Mais soko tuni ka Fali ya lelo awe la ba mede, awe la yo mayanga, awe la banzembo ya Fali ya actuel. Mais le passé, il y a un de ça la futur, ça la présent. Mais nous avons la faille dans le présent. Bon, le passé naï. Bon, le passé. Moi, bambote na bato ayo balindo na masola balabala. Bato nyonso, na pesi bango bambote. O balinga harcèle kitoko. Nazo boya ko boya bato parce que yo mo yebi. Vraiment. Banga faut pas valoriser ango. Na pesi les boss, c'est les mazombi. Drapeau blanc. Les puissants, les représentants valables ya fait rigola. Comme on a eu ezabikamo. Ouais. Donc on a essayé bambote l'espace qui toko ba yambi biso. Les boss azaka moko na ndinga ba Luanda. C'est les mazombi en tout cas les puissants. Moninga fait rigola, les padres toujours na mutema. Merci Nao David. Merci beaucoup. On était là avec Axel Kitoko Gaulois Pena Yamakila, moi na papa Hervé. Donc avec lui, tout Betty Masolo, car ndenge zalakador bapopo, teni s'engage que lui et tali nangonga te elimbete be kota masola balabala e ko sala bien o ya biso. Pese mbote na musika o ya biso. Donc ye mbote no e ko menga bongo. Donc on a tibu ye mo ga yebi azuya ye o ya biso donc pese mbote na musika o ya biso. Merci beaucoup na batutu o balingaka David Mbe ngapena lingaka bino ya trop Paulo dos Santos le guerrier voando ya mboka bola mweleke bele kota masola balabala e ko sala bien avec la pulga na musika ba bon séjour na nenga Kinshasa kuna bodik matadi Union européenne na bengio bodik matadi Union européenne na komisi ko benga yo bodik matadi Union européenne na buki penda na komi ko benga yo kota masola balabala makambolo baki to sala ngo penda et ko sala bien batutu balingaka David Mbe ngapena lingaka bino ya trop donc on ensemble avec vous ciao la famille.